Tokola ba maman Thérèse, ba tokotoka ba maman Thérèse, ba tokola ba Thérèse. Ba bato yo nga la regrettaka pourquoi nzamba sala bango na part na nga vraiment la regrettaka komona maman mukolo bongo mwasi mukolo kwa Thérèse on va na TV pour provoquer mutu voilà. Si par ce Marcelo le bien on tabaron moko soka zaki mobala ngaba la Kinshasa akeba la Port-au-Prince ba pression pe les cas qui otomona likamba kimpesa ngo awa maoneza ko wanga to biso peta ko yela kimpesa na kaka winde ngoro ba ka bezu ba sakana na kimpesa yo pe maoneza sakana ko na kimpesa ya ba ninga nde boya ka banga ko tongola te alobi wana batika question na ba poser te baleka te faut ba poser yango awa na internet muto kanisa muto azala kate awa eza ba réputation ko beba ko kweya ko pupola mabele Protoli, marche. Baba ke dadi. Baba ke dadi. Iteza dadi makasi. Dadi makasi. Bonga yaka bamba baninga mabanga pona. Yango 7e bagara tuna ka banga bis. Kata la isoko sala kangote. Teza kana bare yo. Ngai vraiment na bare yo. Zaki ménopausité, c'est que ça n'a pas cinéma local matin. Ozomona, il fallait belger tout le monde à tout net à l'ingala. Voilà. Est-ce que maman t'a pu ça le cas de ménopausité? Thérèse chacha. Thérèse ça le cas de ménopause. Passer à Marcelo parce que ça m'a ça nzambe. Mais na ba dire mususu passer à Marcelo a hôtel net matin yani na landa qui a dimanche. Abi blanche. À quoi bon mayo. Blanche a kofa ki une opération. Abi ton ba docteur na Turquie ba bengi nga fona signer. Abi ata moi so bot na césarienne mobile. Mobile la signaka. Abi ngande mna signaki. Mais ça dit que na kuta c'est déjà trop tard. Bon, on va protéger ta moi si na yo. Zoom sebo tie o sebisi munoko kwa bichette ma kwangola o vandi po obanga kotuna essentiel ya Thérèse si obinga mona Thérèse azé essentiel franchement o tala aolo ba pe bien abina bato ba pekisaka ngai wa Ozana katongo poka midi komba belle vie Thérèse ozana loko musu na vino yo sala yo na vino yo ozana ne loko musu ko sala te na vina yo ka komba belle vie na munoko no Thérèse oko kufa kana koba be otika lipe bongo na koba la belle vie ngo pe bimité OK. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue mesdames et messieurs sur votre chaîne Haute Bascule. Et une émission na yango vous avez droit de savoir où ils ont présenté pas inangai ou yabino chanceuse. Moi la souka yabasongi songi autrement dit IGF de tous. Merci beaucoup pour la fidélité et confiance au Mozakanango nakati ya chaîne Nabiso. Un grand merci à notre manager qui s'appelle Papa Tigre depuis Texas. Que Dieu te bénisse et pourquoi pas Darling Love CPI de la presse, notre coordonnatrice, que Dieu te bénisse aussi. Et que Dieu bénisse encore Exode Mike Biwazabongo Sima ya caméra et Nzambe Abate la lisusu. Bah bonne na biso vraiment ya sur mingi famille Bota ya partout dans le monde entier. En tout cas Nzambe vraiment à mon abino base à Londres.
il y a États-Unis, il y a Kinshasa, il y a Luanda, il y a Brésil, partout, il y a quand même partout au Bozali, au Bokomata, à émission, en tout cas, Nzambe, Atika Binote. Voilà, mesdames et messieurs, le long na plateau nanga, na Bianca Zanga, moi na Souka, il y a famille Libota, loko la plateau na biso, ezalaka déjà ouvert, na moniete, pozo, mon a déjà donc en bonne santé, sembe, ngebungebu. Je m'excuse, ngebungebu, oh yo. Ouais, puis donc prenez vos positions parce que ça va barder sur notre émission. Peut-être sanate nakati ya Bellevue TV tozana film na biso ezawana homicide donc conseil et puis moi éclaircissement et vous allez vraiment kitoko makasi beau s'abonner massivement beau partager film beau commenter film et ça là vraiment kitoko makasi bien kazanga bonjour. Oui, bonjour Chacha. Bonjour, Nabande Kotou, Oyoba, Talarabiso. Et bonjour, na Papa Tigre, bonjour, na CPI, Darling Love, bonjour, na Poutine de l'écriture. En tout cas, bonjour, na base tout, il y a famille Bota. En Bota, n'a pas na bino. En tout cas, Chacha, la question est bien. Voilà, film Bisso, ils ont déjà na Katia Bellevue TV, homicide, conseil, et puis mélomane, et puis te démarrer. En tout cas, film est un bel arrêt. Film est vraiment un bel arrêt. Donc, c'est un la film et voilà. Bien Kazanga, le automoni Thérèsia, ou a zappé ancienne na théâtre. À part non kozala ancienne, ou a zappé maman. Ouais, éduquer la nation parce que éduquer une femme c'est éduquer toute la nation. Tant au monde a maman so comme mukolo les arabons pour porter conseil et si ka oyo ezo panzana yo ya wana pona ko bongisa tant que mukolo mais na éviter est-ce que tala qui émission ya Thérèsia. Ah oui, Nathalie Thérèsia. Ba dire na omoni roba une émission ya papa Koluto. Omoni batoko na ba mama Thérèse batoko toka ba mama Thérèse batoko ba Thérèse ba bato yo ngai la regrettaka pourquoi nzamba sala bango na part na nga vraiment na regrettaka komona mama mukolo bongo mwasi mukolo kwa Thérèse on va na TV pour provoquer mutu voilà on va na TV pour obeta mutu moko boye libako obeta uyoza kwa ozo na TV ozo confirmer loko moko boye o mutazate yozo ozo koya na TV ozo confirmer po ozo kota musala nzambe na makambo ngo ozo kwa kize mutu ozo bake mutu aza ndumba et puis aza ndoki mais ailleurs à peine église pasteur de la foi sala nini ayambaka et Thérèse yona Bellevue ndumba na Thérèsia, tous ama yona Bellevue ndumba nani. Nano ba lié papa na miki Thérèse. Yoza mutu mo foka soni. Ozo mona. Non, au moins ba biloko mususu nani Chacha. La femme dans Nathalie conception ya Mama Top Non, Mama Top c'est comment Balobani, c'est maman. Donc, c'est maman à féliciter. Donc, c'est une maman plutôt à féliciter. Ozomona. Parce que quand la maman top boy, à ça de l'ubu na ye Chacha, a bengi batu. Peut-être que batu ba invité au bazoya ko lia. Ils ont un monte musu parti qui est à $5. Voilà. Ba li et puis basimindela ba ki asombi mai, asombi jus. Asumi bloko lia wana ati wana po o senti ke bato bazo lia ba 5 bula fufu ba 6 bula fufu mutu pe msuna ndako ne pe ba okepa koko lia suta lali voilà ozo mona mama top azalaka na munoko lobate azape na munoko lobate mama top ayebi pe ba buzo bebele ba comédienne vraiment siko pourquoi pas mama wana azwaka temps wana te Poza zoba
azobate a garder personnalité naie a garder dignité naie et puis azobate la personnalité ya bandeko naie kota la zoom sebo tie o sebisi munokolo kwa lichette ma kwangola ovandi po obanga kotuna essentiel ya Thérèse si obinga na mona Thérèse azé essentiel franchement otala aolo bape bien abina bato ba pekisaka ngai wana mais so robunda bunda na Caleb mutu apekisaka yo ali comme nene boy yo lobosaka na pa bato te yo kanga dina na mwasa bakisi moi yo Thérèse tellement zwaka te obabi te ata dina na sima azui et ça no mutu mapasi kwani obenga dina na mwasa bakisi pona ni yo muto zwaka osala nango nini vraiment yo muto sambela kotambola na kobanga nzambe Thérèse oza ndenge nini mais basoka ya kisi baola kisoka kisi na bango du jour au jour ba mettre na bango ba pambola bango kaka yo siko muto luka nzambe ndenga solo za ni Thérèse oza vrai zozolo kolo kilo yango so mona a cause ba $20 yango mona oza ko finga baninga tina niveau wana tero otala Bellevue na soni to ni Thérèse. Yo mo vraiment soit boy la porte Bellevue cause la promotion mo na moi si ti o lo babu si Bellevue cause ba promotion ba prépa na ba sabona ba différence cause ba 3 ans 4 ans bon différent yo quand différence on a combien ba 12 ans 15 ans si kaka ça ta 20 ans ozomona ba Thérèse baza mikolo Thérèse yo moko Comme Zoom, fongoli munoko polo banini ke makamba kimpese Zoom yo sala groupe e panza na poani. A sala groupe. Ala présidente. Le kamne le boy. Zoom yo zaka na groupe ne panza na pona nini. Ko bima na Patrice ne chaque jour ndamba sala. Zoom bima na bango. Thérèse yo mo zaki na groupe. Ba na groupe mbali bakenda poani. Bana basi mbakenda ye bana mibali bakenda bosoki muta lembi ne komona mutakala mukolo sani renoncer soki muta bona atali ke non age na ngana o nazomona eloko na mona mutakala mama na ngai voilà pota bible bengo mona komona bolumba ba parents ata mukolo moko ozomona mutu msana nola na msu pour la jean mutu msana nola na msu pour la catch OK avant les mois atala bité na osa musana nga na la capacité osomba ni maman azolinga baby sa venir nanga akenae mais yo na TV po otangela Bellevue mabunga na ye yo moko za na soni na société nani Thérèse yo na sutma na beto na balabala ti dikambwana ndi kataka ozomona yo mona ba beto na baba liboso ya ba SMS na ba beto mama mukolo ba beto pa mwana mutu yo mo oyokela ngo ba soni te vrai nani kuta Ernest tu m'avais dit ça et toi on qui nani Hervé Galaxy tu m'as non na vient du stade li kam nene bo oya te voyo ça on dirait yo pesa mwana muke visiter otomona likamba kimpesa ngo awa maoneza yako wanga to biso pete yako yela kimpesa na kaka winde ngoro ba ka Bellevue basaka na kimpesa yo pe maoneza saka no ka na kimpesa ya baninga nde boyaka banga kotombola te alobi wana batika question na ba poser te baleka te faut ba poser yango abi baleka baleka te pozuma lobi ne ke Thérèse ozala nani ba uzi ya robeta Thérèse la uzo beta te so Thérèse abeti uzi nga sana ba obi likamnene boy non loba na yo omoni tala omoni ya moko bobela Bellevue na yeba te Bellevue na nani qui est Poutine Bellevue na nani Chacha awa na internet muto kanisa muto azalaka te awa eza ba réputation ko beba ko kweya ko pupola mabele protoli marche na oyebi soka masolo awa muto komema muto na bake na kokangisa muto aza te po ata na parquet batalaka bapropos Thérèse ayaka nango mpo na Bellevue voilà ozomona siko Bellevue olinga sani acrée nini oyo a respecter réputation ya Thérèse nga na baby sango
ngai akoarrêter nga lisusu te so ba mundir ba osela nga lettre nga mona ke komitika na parquet kena longwe famille bota papa ba propos etalinga kaka boka si parce que tant na mona kena mona Vincent yé nango habite sala ba concurrence mobo eza logique eza loyal donc batu na batu to sala promotion ba promotion ya ba film na biso au moins dans tout ninga likamba film na leki ngo terre à terre parce que moteme suki OK ozomona ke mukolo molo kwa Thérèse avandi mama mukolo moko mozo luka obetisa mutu abatu innocent moko bo obeteka libaku po aloba ozomona obanda ko finga Belleville depuis alors ba pe makamaki mpe c'est ane banzoi baya oui to ma banzoi parce que to linga Belleville bongo to linga te que to bi mutu mo bazane mal répété ala tsango Belleville simbate so Belleville ça ki ndumba oui moi signeur so ka balite ba be ranke ndumba très bien oh yoza moi so ba be ndumba te so za moi sita moi si faut ya moi signor sa to abala te fa benge ndumba so ba benge ndumba te ni ndumba ya moi siti so ko ba kantango ni vraiment na mnoka mboka na biso quand ba benga moi jeune fille ndumba so yo ngo comme ça on a intérêt yo sa ki ndumba te vraiment oyu yo ko toza koko mozo la nzoto tina ajina yo oh ménopause kangi yo na nzoto ezotima no mbangu colère sa mobali yango to mona ba réaction na TV ménopause sa mobali c'est la colère oui c'est vrai pour un autre Thérèse yaka nango pas Belleville c'est la ménopause ozomona pour ceux qui zaki ménopause te Thérèse nga cinéma lokama atop il fallait Belleville tourner talinga là-bas. Voilà. Est-ce que maman t'a pu ça le cas de ménopause? Thérèse chacha. Thérèse ça le cas de ménopause. Tara, bon ça va c'est qui? Les rabino hein. On a battu le bateau. Pemena si là. Voilà. Boni biso pourquoi Belleville lingate? Vraiment. Belleville lingate chacha. D'autre part, Atalaka a protégé Bisso. Voilà. Et a protégé personnalité. Vraiment. Olingate le la monanga msuna place à Pachi. Très bien. Olinga monanga na vai na kit et puis na celle qui ka ba promotion na musala. Yango peut-être ce qui Belleville za ki na nerf solide le quoi ya si là. Thérèse a zonga na TV pour la 3e fois té. On a l'on comme solo Thérèse tala Thérèse yebi tangu to yaka Thérèse akokate kingo sembo makosa sa régime te akoka ko supporter te ba crise ala mka l'hôpital yaka na lo bakaya za tumba yaka ko ya ba crise moi je comme solo pe boy ba benga Gabriel azana hôpital sali chacha ba tout monde ba vendre loka pendant 1 mois ta ba belle ba ta féliciter ba sila wana ozomona bazaba ta ba Thérèse kopo ba koka ngote moteme suka amona mwaita ke ko fundo na parquet ngai ko funda nte to chama défi Thérèse ye ngana ye Gabriel ye ngana ye muta funda mutute ya omona non non parquet za la carte ba azima parquet to ke papa masumu ok Thérèse ala jalelo asila ala jalelo ya Belleville papa Elombe papa masumu bo signé président Caleb mutu amena mutu parquet ya président Elombe wana eza kota madame Belleville côté na ye ndeto président Caleb ok papa masumu ndaza netre bobeti kaka piu bosko kotaka buel botana président ya Johnny Chakala po tokobenga Johnny Chakala a remplacer lokola Mangwaou ok ovandisi bango wana ya Johnny bo signé amukamate ezate voilà ngai moko contre bango mibale yo mo kaka arbitre non ye biso arbitre azali arbitre za papa Elombe président Caleb papa masumu ya muta kota te kaka bango mibale nganga moko voilà
na biso soki bango bakozwa suta ovanda kiti basala bémission ozomona komona mokolo lokola mama wana mama koko Thérèse ozolandela nzoto ya mibali tina age na okomi nango ozoyokela ngo ata soni te bilongo tarebo azoyoka bilenga azokosolela bilenga njombo Thérèse mikopota sa mabele bilenga ya bomona otika te likamnene boye ozomona mozoya koluka olatisa femme mariée moko boye olatisa identité moko boye oyo eza ya ye te mosa bato sa bala na ye avanda na ye akoma na foyer na ye oui mwasi nyonso mbiebe alobi yango kitoko ya mwasi ekokende sango ndenge mibali bakolula ye ya yo kitoko osala omikumisi confiance ya kitala ata na ndako na yo tomona opa nani apart bana mike ozomona ngai awa amukamata ezalaka te mpo obi ata vie na nga sele masamba aregretaka aregretaka ko vie ma tosolane bo abi peti na nga naregretaka makambo mosusu ekomelaka biso na vie toyebaka te bato misusu baza bapo aregretaka nga ta na mere apale bo abengaka nga ma tovandi mpe topache boye na mere ayebisinga bi te mobali na nga asalaka erreur abi na kondima kutu maashako abi na kondima ta maashako me wana libata afutuka point partout ya point na point obi garçon atiki to vraiment point na point mozo ya koluka olatisa belve loko mongo boye avec simba te zuma mwasi no aza lokwa katikati ya lilala zuma akemba lokwa bajoa akiker okoluka udo live te lokwa opakola mwasi na déjà lokwa ozopakole mutu baosalela délivrance mpo babimisa kindoki abende na ta molai ndambo yo kosala ngo tozaka ntongo poko midi na komba belvi zuma est-ce que yo vraiment zuma soi boye na famille na bino babelvi bakombe na famille na bino vraiment zuma matanga na bino famille zuma esala 2 mois na morgue bele bongo yaya batia matanga na morgue ya ngir na esala presque 3 mois mais bango baseke matanga mama ya muchopiti yaya to wana otambolaka na bafamille moko totala zuma na famille ata $10 ya contribution apesaka na kaya famille apesaka tokende na babuku familial tobanda kotala zuma ata contribution $5 ya famille na ye zuma apesaka $5 wana kebima boss na efomi te aya opesa na contribution na famille en tout cas ozomona Thérèse a géré dor dehors na yo géré dor bébé dor dehors gérer ye yo moko mwana aoyunga na butu mobimba o bakokanga ndoki okanga okoza pe comme passer de la forme mosala nzambe mobimba Thérèse abine ba mankima ya bine komoleka mosala nzambe bato monene okokocha kombo ya passer de la foi na buzoba oyo zoloba passer de la foi ça vraiment mosala nzambe mais na ndako nzambe bana bango atandoki yaka nayo Thérèse yo vraiment ba vie bakokanga na ndoki vraiment ndoki nani bakokanga yo ndoki po baotala yo na age na yo bana bato ya mike ozozwa vrai ndoki yo na vie ya bana bato ozolona nini olandaki ete alobi ke bato baye kotia potopoto bato bazobebisa bamemi désordre eza bana papa elombe bato bamemi désordre eza bana papa elombe ye alobisaka dini na te mpona nini po bango na sina kuna matata ezaka te alobisaka na dini na te mpona nini nana otambwisa komba dini na ke dini na mwasa bakisi Thérèse ya te bana groupe ya papa elombe moto aboma baoya boma na internet azaka na sila conseil nini ye Thérèse apesa sila ngelo baraportaka ya koaporte un plus ya kosunga sila yaya aztala omoni alobaka moni niamo avanda na kati ya lidesu azala kusika ete azalaka na kati ya abebisa lidesu azalaka na kati ya madesu ozomona Thérèse ya ndenge aza bongo aza si réellement apportaka un plus na vie ya sila sila ozala na rankine na bandeko na basi te voilà
si réellement Thérèse apportera un plus na vie à Sila. Au moins on dit que Sila est montant avant ni ba mona ngoza manka gagner à quelle réconciliation na da Costa, aluki réconciliation na décor, aluki réconciliation na gesho, aluki na coquette ça nini, aluki nani réconciliation na coquette ça parce que mon a que aza isolé. OK. Ozomona, ce que Thérèse a salani. Tandis que Aïni, ça coûte aussi la bâtiment sans le savoir. OK. Pour le sous talibo, neto ka ne Gabriel a na TV que na solina si la bloquer maman top. Ba conseil monsieur Zabane, Gabriel ba Thérèse ya. Ba on a vu assis la ba porte. Si les montants avant ni ba comment ressonner dans le cabinet za manque gagner pour nanga. Neni da kosa joua pas na ngai te. Neni kokei ça pas nga ba joua te. Neni batubo ba joua pas na ngai te. Yo vanda na sila, oza na posa sila atombwama. Voilà. O porter ni na fille sila. Très bien. Oza na katonga poka midi komba belle vie Thérèse. Oza na loko musu na vino yo sala. Yo na vino yo oza na loko musu ko sala te na vino yo. Ka komba belle vie na munoko no Thérèse. O ko kufa kana koba otika lipe bongo na koba na belle vie on peut bimiter. OK. Yeah, moi le la ka ba bundisa ka été Thérèse. Auto sa télé réalité na maman abinochi. On va na maman na o va bo sa ba réalité parce que o belle va na maman te. Bino lo kana ba mama top wana bokoza lo ka ba mama na malgré tout boza ba yani mais boko ko peu maman na bo pesa ka belle vie na sing. Voilà. Mais pas nous en de contrat, il faut au stress ka belle vie Thérèse mais va comme te ma pasité yo ndo yo kango. Yo moi mo balo wana ameli bino alie bino nzoto ameli bino na voyage. Comment monter c'est le voyage bo au PC nzoto PC nani. Ah, ezaki pongo. Opesi mbongo opesi na nzoto likam nene boye mais ya se respectaka parce que ya mona ka bandumba na théâtre ya se respectaka yo se respectaka kasi ya mona ka bandumba na théâtre ya mona ka bandumba asala ngoto atia aduata ye Thérèse ala na réputation. Qu'est-ce que propos hier à la repos na baninga ndi azo pardonner m'da passoali là m'da au fibi là là o passoali là polia bino ka kati nango oh azo passola mutu makolo nde m'da passoali là na kati na azina yo na azelo ils a passé azelo yiba benga daditi Mano benga dadi poana. Ndi kamnene. Ngala vandi kabo yo shasha ba benga. Yo benga nga dadi nga bengo momi. O te. Te no te. Subasma. Ba benga bena dadi. Ba benga dadi. Ba benga ke dadi. Iteza dadi makasi. Dadi makasi. Bonga yaka bamba baninga mabanga pona. Yango 7e bagara tuna ka banga bis. Kata la isoko sala kangote. Au moins, on va répondre à cette. Nous sommes les oiseaux de même plumage. Si tu voles comme ça, moi aussi je t'ai volé comme ça. Oh mon. Nous sommes ça semblant. Ça semblant, c'est comme si on disait il y a ça moutuma l'amour, il y a bête, il y a ça. Au douata. Au côté appelle le mobalo la paix. Oh. Au meka au gouta pe mungwa. Au gouta pe mu au yebi pe ma ya munga ndenge zala. Oyo ça semblant, c'est comme si on disait Thérèse yo nos anciens na mboko. Thérèse ngana barre yo. Ngai vraiment na barre. Bien ça la calibre bon calcul. Ya ana calibre te. Ala calibre te Thérèse. Ya azane lo côté na lo bana yo soki azana ba calibre ba user ezali grenade eza ba tala ba arme silencieux eza o mozu arme silencieux obungi na circulation ba tunyo te o kosi na na déplacement. Pas tirer non lo bana yo. Oh ngai na kosa ka te ngata na kana mai
Mama kumana. Papa na mama le kuta. To vana pas magali le mama pe. Aya confirma biso to confirma biso. En tout cas. Na yaka na kamu ya bozi. Ya bo toyoka kyoto toyoka kyangote na be mail batanga me yaka na ngobo batu bandima ngate ta na yaka na makambo ya madi. Batu bandima ngate mais fait de fait ba mutu mo ka ntimi akomose la ngopen challenge ya mona kyango loko isa likamba ya honneur ake ko sa pa ake ko sa ba ke sa na voix artificielle si la gingani pesa papa kingani mbo voilà. Ba calculer ki pande mabanga kale banda ko sala ma. Non loba na yo. Yo ndo bwa ka mabanga kala. Non yebisa yo. Non loba na yo. Chacha. On a une réputation à mutu ya réputation à mutu. Vraiment. Ko lukate oya na TV o mi bimisa c'est comme ça on dirait yo noza danger yo noza boye yo nosala ka boye yo ne batu ba omona yo ne mokide banga yo ne bona bote soki bandi ko landela ba vie moko ba no tia ba vie na bango na ba TV na ba écran géant na loba na yo ebele ba ofinga belle vite. OK. Ozomona ebele ba oya TV ba ofinga belle vite. So ba ya ko sala ngo ezaka moi soni moi aide moi na mo boya muke bo sa tandate que un jour na vie a ko zwa bino succès bongo moi na mo bo pesa chance te nzamba tomboli ya bimisi na ndenge na ye na mbala moko yango moni moi jalousie mo ponzela Thérèse ale ka belle va le ka ngote. OK. Ozomona et puis ba la ta rappelle numéro chaussure mon côté. Très bien. Belle va za ba 38 ba Thérèse ba za ba kankingani. Ah. 44 ba 45. Ba 38 ba 39. OK. Ce que l'équipe nene 40. OK. Ozomona yo da moi so comme ba 44 40 kindo kitoni. Ozomona mo ya na TV ça c'est comme ça on dirait que yo za 43 t. Voilà. Yo a 40 yo. Yo a 43 44. Elle dépasse ça. Daddy. Non, daddy. Pour manger daddy. Oh, bano bengi daddy na kosa te. Oh, bano bengi bengi daddy. Na kosa te mamna lo bano bengi daddy. Parce que yo vandi ka ngesi nga moi si boye. Za tolo nga ki toko be mo benga daddy. Non tara na. Plus na kosa ila daddy. Na moni ngote. Hotel kolo moni te. Na tana sena surtout ça va na komika aw. Na daddy te na mami. Na mami. Kono vana na talibo na tali. Mais ouais. Boya pe matanga ko ibobingi daddy. C'est na miso batu. Boba miso banyama. Andimi pe. Iya sila sonye. Bono bengi daddy babenga na musu momi. Na miso batu. Oui, tu as besoin d'aller à la place au Batama, na place à coulisses, moi place moi au Batama, 3-4 personnes. Au Batama, ndeni ngana toyo kondeni. Kanga kasa moi au Batama 3-4 personnes parce que bofanda hein. Et quand zappe bofanda nde bobanda fanda na ba 3-4 personnes, to kana miso batu. Tina matanga. Pardon, excuse na kulimbisa to atongo pardon. Non yebiso. Non lobano. Bah moi. Non yebiso. Pour le ceux qui savent bien kazanga lelo otomoni pasteur Marcelo auti kobala. Est-ce que ça les sumo eza malamu to eza mabe parce que moi na mobali ko fanda pe inane bongo eza mabe ya biso baba si pe ndeni tout aussi portaka. Omoni ngai na saki pe mission pour na pasteur Marcelo et na défendre pasteur Marcelo. D'abord, Aza Moussala Nzambe. Voilà. Abo asala ngona hypocrisie. Akoma kozo ba fine ba balobi oui pour la monde ba vidéo ya maman Esther na maman Blanche. Voilà. Abane pe ko solo la maman Esther abane ko ya pe ndoka maman Blanche abane ko ya mbeta ke ebi ke za Moussala Nzambe voilà. Azo ya pour na ba prière pasteur azo bonde le nzoka za ki déjà mbanda ya maman Blanche. Depuis kala. Mais pasteur Marcelo au moni personnalité à mon maman Blanche Azana bon moi sous-souté. Voilà. Nous t'avons protégé maman Blanche Azana à passer à Marseille. Très bien. Nous t'avons famille à maman Blanche et garder maîtrise. Ils ont mon cas passer à Marseille. Voilà. Tant aux yeux n'a pas maté à pic. OK.
Tant que je préciser na batu qui est blanche, ba bengi na Turquie qui est blanche à Kofi et eza chirurgie, eza boy. Tant que yo beaucoup mobile nous a confirmer on la TV, ozo choquer pe famille na ye. OK. Okoko mona famille ya maman blanche ba koko tomboka. OK. On bat basali perte. Très bien. Parce que Marcelo famille na eu sali perte, maman blanche ne mutu basali perte. Très bien. A perdre na bango. Azaki mutu mo ba maté azoté eza ba mbwakela. Ozo pousser bango ba bimisa po au salara déjà séparation entre blanche na famille na ye. Maintenant blanche aye ko vanda, aye comprendre qui est Marcelo. A comment on va voice mo bo makamba voice ezo bima. Uzomona babwa ki déjà mi balé misatou déjà. Est-ce que on a déjà montage parce que les lots peut ba makasi na montage. Oui, ah oui. Ba ko ka pe ko zwa nini vasi mo atindela mutu na kala ba imiter ka. Soko ovandi otali ne ba kenek le 1er août au monde ndeko maman blanche à TV on sa déclaration abinga ba olukisanga je suis recherché. OK. Uzomona pasteur Marcelo azaki mutango bala trois fois ya maman blanche avec qui na ba vérité que pasteur Marcelo a commis maman na bango que maman nga nazo bala na ngai blanche na sa kufi na ye maman pambola li bala na ya Sacha to bossa na te omoni présence physique atali kambango eza passe ndenge nini. Tango maman blanche a koufi pour te ba famille nyonso ce qui moi na bango koufi azana droit bloquer moi na bango. Très bien. Parce que ata yo mobalo sombela moi na bango le pango aussi de to pesa moi sur au nom de l'amour on est il a récupéré très bien. Tango to vandi total au moins que o kanga na infidélité que o que le kana kanye na infidélité ba lo na ngana botelo parce qu'on est aki par amour ozomona te ya même aussi au kanye na nini aussi le tabo sara déjà communauté dit bien eza ya moi c'est ça que ba cadeau pesier cadeau parce que na tant babala na kana pesa na makambo okoboto la ngai te parce que wana so pesanga même en retirant parce que ça na mbongo na e en retirer soka kangi mwasi na infidélité ba retiraka soka motema mabe o retirer mais soka motema malamu tike ne pas pasteur Marcelo akanga ma blanche na mabete voilà osomona po balobi la famille maman blanche ba ke pasteur Marcelo akuta blanche na ba valise osomona pour na voice moko pe maman blanche alobi tango ba parents ya pasteur Marcelo baza ko acquiser maman blanche na kati auditeur ye moko alobi bi abi muto ya pasi na lingi azana se ya basse classe eza yo Marcelo mobali ya pasi na lingi na vie nanga c'est que kotala maman blanche baso mona kotala pe la famille na so mona kaza na famille ya pasi voilà ba na famille déjà ezalaki déjà au-delà ozomona et kovanda kotala ndeko na lobi na ndenge blanche abanda kolata biso tout banomona maman blanche voilà to banomona ba jara ba perruque banda kotia na ndimi te ba perruque maman blanche abanda kotia mais azana bana yaya azape na mwana mwasi donc to bossa na te oui azana mwana mwasi mais famille et famille même aussi ata mwana na so ba kindeli bloka maman ne nyonso eza kilo pour la tango ebike ba maman lekine baza ba maman kulutu ne baza ba benganaka ba maman kulutu ba zo biloko nyonso tout c'est juste un symbole. OK ozomona eza symbole que ngata nganga on a ba petan maman lekine biso autaka kufa ba benga maman akokate donc azoka juste la gomme non zo eloko mobo déjà un symbole parce que ça na bangata nganga ntaka kufi biloko nganga ntanga on a tala ba ne bazaki te ozomona ba ne bazaki te na vai na tala nga bien ba ya pe ya famille bazali to chiwana ngazo na ka robe moko azaki na posa li puta zo azaki na posa mais soki bana ne bazala ki place mona maman na bango nengena lobano nengena ça symbole bana ba comprendre que ngana grande sœur na nga eloko ezate za symbole ya bolingo ozomona na zo eloko mobo ya symbole ya bolingo na mona ya na nga tana eloko wana
omona na limite ba ndeko maman Blanche ba nge bazwa biloko wana nyonso bango mo bakena ngo te mais tango bango balobi bango passer Marcelo apesi raison abike wana ya chambre na nga boko okota te OK ozomona et puis ba respecta ki ba abile bango ke OK mosali na Nzambe tant que bokilo boya jour boya mukoboya mais mukolo ngo ba ya bakuta na biloko maman Blanche na jardin et ça déjà signe humiliation voilà ozobala oui okende pas maman Blanche ovandi wanota isa bango OK mama naza mwana ngana mosala Nzambe mama tala makambo nyonso tu elekaki ya mabe soki na tukaki famille na saki boye na mikitisi na mwana mama limbisa nazobala mama naza pe na posa bénédiction na yo poko mona mama Blanche na mona ke na cimetière aza mama moko aza problématique te aza mama moko boazo mona ke aza mama oyo ayebi kovanda na bana pe ayebi kotia kimia mama wana soki passé à Marcelo akende na ndenge mo ya bien mama na mwana no ya mobali ndenge to ndenge banozwa Blanche ndenge ozwanga mama famille za bana kati voilà yo ote mondelu bana bamona bakoko na ete ozomona okaboli mama voire même ata mama une église akota te pa mona bakoko te mama bonga pekisa na église parce que Marcelo ate mondelu ya protocole bakota mama ya mama Blanche na église te mama nazoloba eza kokosa te eza na internet ozomona nga nakota vraiment na baprofondeur ya basala Nzambe te parce que nabangaka basala Nzambe na kotouche te parce que mona azwaki à part ya Pasteur Marcelo parce que ça mosala Nzambe mais na ba dire mususu Pasteur Marcelo a oté neti maté ya na landaki ya dimanche abi Blanche akwa bana bomayo Blanche akufaki na opération habita on ba docteur na Turquie ba bengi nga fona signer abi ata moi so abota na césarienne mobile la signaka abi ngande mna signaki misali ke na kuta c'est déjà trop tard bona on va protéger ta moi si na yo so moi aussi réellement moi na kufa ki na ba BBL wala so ba BBM so ba BBN mais chirurgie zalaka BBL te ozomona ozomona ata pota pese batongi na médecine to benga ngo peka chirurgie to yebite ya mama Blanche zaki na nini to kolo bezaki na point nini ozomona parce que to monite passer Marcelo mutayebi ke moi na kufa ki na opération na telle place voilà ozomona siko tongo ki obi déjà bongo et ça bongo ke nga passer Marcelo déjà mokili ba kizenga na dans un maîtrise peut-être msuna et pas moi si nanga ngo si la makana famille no ça ba les ont dit ezebele ngo ça la par tous les moyens oza kaka bon terme na famille moi sinon parce que famille za sacré bana na bazali yo kan tala mona ma Blanche asuka mobali wana ayino vanda na Pierre Tombala ya mama na bango avandi et lobie belé comme on a pauvre mona na mkie wana à cause na ba 6 ans 7 ans ozomona aka vanda na Pierre Tombala mama na e peut-être msa no mona mama na voyageur aux maintenant à comprendre que maman na zate avant Nicolas Pierre Tombala maman na bango avant est-ce que affection maman bango azaki na maman sœur ozana pas moi na wana parce que Marcelo otini na moto abana ozomona ozaki mutu moko bo qui n'est pas maman famille na famille maman Blanche na ba parents na yo kumba meboki bovandi bobano solola singa famille benda na kabona bozwa ka terrain d'attente bana baza très bien ozomona mama ngana mwasi nanga to wela eloko te Nzambe mtakaboli ngana mwasi nanga pona ba voice mususu oyo bimaki izaki déjà Pasteur Marcelo abana de ko préparer divorce pas maman Blanche si tanazo bano ba voice ça ce qu'on est comme ça ngaba voice wana depuis wana Pasteur Marcelo abala kinante ba voice wana pourquoi pas babimisa ngo et ça ba propos yemo Pasteur Marcelo mta pousser bango au moins la famille maman Blanche basala combien d'émissions à TV basala émission té et puis basape contre il bala Pasteur Marcelo té au moins si Pasteur Marcelo le bien on tabango moko soka zaki mobala nga bala Kinshasa
ake ba la Port-au-Prince ba pression pe les cas que ba pasteur na biso aya nde bazwara ba pression pa ba sœur église na ye biso ko tala ndesi ba pasteur Moïse ba pasteur Mike bazwara ba pression ba misuku tu batindela bango ba futi ba sœur na nzambe misuku mbongo pona kabana ba prophétie yango mona oloba no loko moko bote omoni soko za mosala nzambe waka mosala nzambe voilà personnalité na respect ya mutu et uta kaka et pas mutu ye moko uta koso te chacha et uta kapa mutu ye moko passer Marcelo ata ba pression ngeke likandenge nini so zaka na kati ya ici dit l'Éternel ngeke kaka komi batela et puis komi bomba alingaka kende na famille moi ngai bato basungi passer Marcelo te eza ba parents ya passer Marcelo basungi ete si réellement papa na maman ya passer Marcelo bazwa ki blanche mwana na bango bainge ba mema passer Marcelo na belle famille na ye bainge ba meme mama blanche bainge ba fana ta ba yana ye ta ba ndikune bainge ba loba mais fin de faire aloba mosala nzambe et puis pe soka kenaki nango na prière yaya ata ba utaki likolo bo nzambe dans ici dit l'Éternel te jamais ingeza nzambe chacha to mona ngo pe ko ba ken nzambe likambo be ko milanga te voilà eloko likambo ezaki bo c'est maintenant na olingana kende to za solution mo eza valable to za kimia nzambe mes attentes ezala te Seigneur totelemeli nyonso oyo ekoki kozala ndeti ya mwa nini nzambe alola tokangi yango ezala nini sans effet ozomona enge esalama mpe bongo voilà tokomi na biso déjà na suka ya émission na biso ya mokolo ya lelo na kati ya chaîne na biso Haute Bascule. Je vous signale déjà bien kazanga bandeko balandi ba retenir nini non bato ba retenir car passer Marcelo Sabali na ye la vie continue voilà Maman Blanche mabela ba koko ils a toujours pété ce qui place au mabe zalaki nzambe alola kansata na sambula na ba je m'excuse na ba convention mobile na bando sala na sambula moi ça na le mate na sambula le mate ko chama bolongo na na se aluka ki pe nzambe na place na ye il a pe na 2 3 personnes Maman Blanche pa bena ki peme na nzambe nzamba kota likambo na ye mais Zuma Teresia Musila Teresia, obi ko pasola mutu loko so pasola posali lala. Ah. On a fait la mandarine hein. Zuma. Soko za zozo. Mais vite ndatinda oza zozo. OK. Alors Zuma babengaka ulo oyo lembisa posa glycérine. Glycérine. Zuma somba glycérine mase mwasino. Akuba makasi. Bambote plutôt Zuma j'aurai glycérine tara la suka mo wana foza vitamine vaseline ata glycérine bataka na mnoko ata ba ko OK le mola ba soyi et le mola ba masebe et comme ça c'est ba pete ko bossa na kate so mara fumbart pakola na mnoko opakola sima mukongo pona ba loto et sunga yo Zuma Bambote na okutoka bana. Merci beaucoup Bandeko Balandi. Ça n'est fini pour aujourd'hui et un grand merci à notre manager qui s'appelle Papa Tigre depuis Texas et pourquoi pas à notre coordonnatrice CPI de la presse et pourquoi pas à Paul Lissumpa et à Ibrahim Soupra Salala. Je vois encore Jonathan de Beste Naï. Merci beaucoup na Exode Mike Bio et a réalisé qui émission na biso na mokolo. Il y a Lelo et Kambama Kibongo et Pai Nangai Mwana Suka Basongi Songi autrement dit Ijafa de tous na invité Nangai Lelo Ezaki Bongo bien kazanga mwana suka ya famille Libota. Restez toujours branchés, serrez cimentés, collés scotchés sur notre chaîne. Quant à nous, on vous dit au revoir.